Tourner au Fungola, secret, il y a les songes du sirène. Parce qu'il faut expliquer la formule ni nango et c'est pas ça nandoto. Olali ozolo tandoto. Okimaka mongbalanda karayo. Il y a des blocages. Il y a beaucoup de projets. Mais oyo simba et ko na projet na oté. Tozi musala malamu ou melate fait beba. Ozuli bala bien sûr que na fait panzala. Ba biloko wala e utaka na bandoto. Bima espoir. Non bimate yona nga kofi banzembo wana otomona banzembo wana et pour introduire esprit dans zoto na yo sans le savoir fimoko akomone célébré ba kofi bazebele alingaka banzembo ya kofi olomide mingi bima na mopao chef na bango chef ya maikari komona ye nani Ardechine na niveau ya ekanka nani et quand on a eu, je vous donne comme exemple, lui-même il est au Kofi, Azarana sirène. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ke mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oya mona na katempeni mama kantelobi. Hey Fada, thank you Fada, charmi fidèle internet, balandinion sont toujours besoin Kaliba quoi qu'on a vu sur la chaîne Abino les Nazariens TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mombali Nazariens TV et puis je dis un grand merci à maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à maman Christine Kessier depuis Paris, vraiment merci vraiment maman Christine Kessier bien toujours aux Okoba pour soutenir. Je dis un grand merci à 3 fois boss Jad Pro depuis France. Merci vraiment mon vieux pour notre soutien et puis je dis un grand merci à Philomène mon thème Bives de Yombo depuis Londres. Je dis un grand merci à Joe MK depuis Bakolo Massoulé Sikozali Bambo Tebele le lot table scène dans un prophète Joël Aigle Voyant. Il est toujours continue toujours par rapport à Yamarambo Bandoto thème dans toujours ko balango za juste Bandoto azo expliquer bisoka ba rêve première partie botay déjà Kolanda ou ça des parties to continuer na et puis to ba révélation ni susu a omisia biso par rapport à Bandoto. Allez, Katela, Yambalo ya daba pasteur bakokata. Allez, Katela, Eli. Okay, toka hola. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe le sako. Le sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela.
là, s'il vous plaît, Tikanzela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? On a géré aux as ma caméra. Afin de présenter Bino, invité Naram Mokoyalelo. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, Dadi Mokoya. Santé Nini, l'homme de Dieu. Ouais, Ngolo, prière. Ngolo, prière. Moi, je suis gentil par rapport à ce que je suis pour la chaîne de Nazarien TV. Zamba Pambola yo, Zambi Azala. Les pamboli dans le journal elo, Olandi prophète Joël, au pamboma nanko, au pamboma na brutal. Zamba pambola yo vraiment na complication mais na facilité. Zambi a visité yo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant l'émission oyo, au pambola ma vraiment na les secrets du songe, les secrets au bomba na bandoto, na bomba mi bandoto. OK. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Tout le monde a sujet, bien sûr, tu continues toujours. Tout ce qui est par rapport à la révélation. Toi, au fungula, le secret, il y a les songes du sirène. Parce que dans le ndoto, bato balota aloti ndoto azana rapport sexuel. Aloti ndoto azana mobali, aloti ndoto azana mwasi. Koto sukaki, ne koto zo bandela, to mema siko au niveau. Bato ba comprendre et belé balota bandoto et belé à cause ya bandoto baza par terre et belé à cause ya bandoto le lope baza ba riche et belé à cause ya bandoto da dinazo biso ndoma la lota ndoto ba bisa mbongo moto tie place wekendo zo akenda pe na tongo akeluka moni mbongo pe anginda Rolanda parce qu'il faut expliquer ba formule ni nango et c'est pas ça ndoto. La Bible dit Dieu ne parle tantôt d'une manière et d'une autre. Nzambazo fungola pena même na bandoto nzambazo lax. OK. OK, merci vraiment le mauvais. Mais quand la Bible na habité c'est comme si que mot sirène na la Bible tikala ko exister na la Bible. Mot sirène ezala juste par rapport à imagination na Bible. Non, eza. Oh, la Bible le balia sirène. Partout sur otangi au mona. On expliquer on mona ni to fungola makambo nyonso eza ya kofunga masi. OK, merci vraiment l'homme de Tozolanda. OK. Zamba pambola yo, Zamba zali pambolina yo, ndeko nyonso o zungolu ya kolanda prophète Joël Aiglevoya. Je crois to continuer si j'ai l'abisso. O tozolola les secrets du songe. Bande konanga bozolanda prophète Joël. To sukaki to bato to sukisaki place ya bandoto olali oloti ndoto ozo coucher na mobali to ozo coucher na mwasi songolo. Na niveau ya bandoto mama papa yaya ndeko zolandanga ozwaka ndoto oza na lupango wa famille ozolota ndoto oza na kati ya ndaku ovandanga na kati ya ndaku ozolota ndoto oza na bolingo yo bolingo ozalaka na mobali moko mobali mo songolo to mwasi mo songolo pe na place moko ya songolo olali ozolota ndoto osalaka musala bilanga osaka musala odeplasaka te olali ozolota ndoto okimaka na mbongo balandaka kaka yo yebaka eza blocage eza singa ozolanda maintenant bato nyonso balotaka bandoto ya marke oyo soki okoti na profondeur omonake na famille na yo moto atia mutu aza te bato nyonso batie mutu oyo babima bakoya kaka na famille bobundaka na formule nyonso ata mutu moko aza ata na mwa bozwi ebele batanga baklasse mayele na bango esukelaka bango moko okenda poto baninga na famille babi kende oke poto il faut bien ça bango mais kuna na poto zo souffrir batu ningi na kisha bakasaka so mutana na poto ndaza na mbongo ozolanda à cause ya bandoto et qu'on rendre même famille na difficulté à profondeur ndoto soki oloti ndoto ya bongo bandoto na olobi so oloti olota ndoto ya bongo mama papa sala analyse ya makambo nazo expliquer yo o comprendre que okozwa mbongo mais mbongo zui okenda na makambo milaité il y a beaucoup de projets mais oyo zo simba e ko kana ma projet na ote oyo zo za nango ebala na te
on me poser ma question et belé na la besoin na sala boye simbate musala oyo sala e simbate na makambo yo zo raisonner so je musala malamu e umela te fe beba ozuli bala bien suka na ngwe fe panzala ba biloko wala e utaka na bandoto oyo ba wala ndombangu ozo bunda ovanda kana bolingo na ndako na mudu mosongolo yo wala kuna ozalaka na lipanga famille bandoto wana eza bandoto ya blocage. OK, na kati ya bandoto ya blocage ndoto o ezolobela amour bolingo ozala na mutu mo bolingana makasi o comprendre te olali na butu olali olamuka boye opoli déjà bandeko na ngai Bible zo ba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc au mimoni on dirait déjà au mipoli on me poser la question nini na sala na mona ka jeune garçon na mona ka jeune fille oyo na bimane na butu na sala nini na ote koloba na ndoto wana ezolaksa vous avez plein de maris de nuit et femmes de nuit. Maris de nuit et femmes de nuit bazana deux sortes. Bazana deux sortes. Bazana deux sortes. Première sorte c'est mari de nuit, c'est mari de nuit physique. Mari de nuit physique. Mari de nuit physique. Et deuxième sorte est mari de nuit spirituel. Mari de nuit physique et ça mari de nuit oyo. Motu normal. Akoki ko bimaka na yo kozala na yo so ndao bimano azala na yo bandoto na pongi na yo omonaka ye mais oyeba te muto mwana affronter na lobe na moyo eza te noko na yo peut-être omonaka papa leki na yo peut-être omonaka yaya na yo peut-être omonaka donc omonaka ba makambo ebele eza na kati. Donc ça devance il y a des romans qui na esprit wana ando ka bandoto minga zo coucher na ndo ça devance na ye bima esprit no bima te yo na kofi kofi wa kofi basé belé fi moko ko mone célébrer ba kofi basé belé do ça y délivrance bima na mo pao akute de wandenge nini donc tellement alingaka banzembo ya Koffi Olomide mingi banzembo wana otomona banzembo wana ekoko introduire esprit na nzoto na yo sans le savoir. Je vous donne comme exemple te mais zolo ba makambo esalamaka lui-même yebo Koffi azalaka na sirène na ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saka fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na fali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de que l'on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la porte à Kosungayo, à Ozuka Bloga Golia. Eh maman Nazareth Nzamba Pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa.
La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Yolanda, papa, maman, bazaleko, nazo fungola ba vérité oeza, ba doit comprendre. Tant déjà on vit nzembo ya arte, nani ya musicien mo songolo, aza connecté na ba sirène, aza connecté na ba esprit ya mai, to connecté na ba esprit zamba, to aza na alias nanganga moko songolo. Nganga wana azo salela esprit nini. Parce que tous les nganga azara na esprit ou benga ba être wana oye a apparaître liboso na yende ba benke do azalo wa nzambe na ye. Je vous donne comme exemple. Okela ndako nganga okuta za na ekeko azala banzete azala bilo songolo. Yeba ki ekeko wana so sa makamne akinanga liboso ekeko. Ekeko wana ezekeko te c'est un esprit on a kati ya loge to na niveau ya ba maikari chef na bango chef ya maikari comme na ye nani Ardechine na niveau ya ekanka nani ekanka omona yuyu zolanda maintenant la Bible nazo expliquer ba comprendre ba makambo belé auto fungula parce que na monde ya bandoto eza na makambo ebele dadi toza pe to sale mission awa to sale mission papa tellement mission koti makaso lali poloti. OK l'homme de Dieu pardon quatre suka na katiote au continuer ochukolo tocholo ndo ocholo ba ça les films en délivrance à tout au website bima ya lobi ke non bimate atuni nani alinga kofi nani mo pa OK obi ke fi on a tellement bando ko banzemba kofi mingi esprit kofi ça nini et kotie na nzoto siko ocho ba ke no kofi asala la sirène kofi azara na sirène siko ndenge nini oyebi ke no kofi azara na sirène ça veut dire que balingi na expliquer lo moko dadi musique profane ni nango eza na mboka na biso o moto aza na kisite azate moto fungola ba secret ya bandoto mbaki il faut ba comprendre likambo moko masanga na bible ya mabete ba pexexe soki nga na tinga parce que je ne sais pas ba pasteur musu soki na pekisaka bana nga ba mela masanga mela boy pourquoi parce que nani abanda na moko asuka na moko azate ozola nanga azate maintenant eloni na naloba eza base eza pena base ya makambo tant ozoyoka nzembo mingi ya kofi ezala ba monsieur profane mususu sur la kofi parce que mdoto non to mettre sur la kofi te tozo expliquer les secrets du son so kofi za mutabaki sa bimana sirène dadi na lobelo moko eza base to nécessaire. Je peux répondre à la question. Sirène au Kofi a utilisé. Moi, je connais cette sirène. Na yebi sirène parce que dans le monde des esprits, na yebi ba esprit et bel esprit. Tout le monde la révélation la Bible parce que nous je sirène au abimana Kofi. Est-ce que sirène là a eso que ngala abimana Kofi? Je n'ai même pas dit que sirène abimana Kofi. Na bandeli kolo. Na bandeli kolo ba o comprendre bien. Oyebi sirène musicien nyonso o azana mboka na biso azala na alliance na esprit moko o ko pese succès. Bon sirène ni ko ba oyebi lo. Ba esprit mususu ba esprit belé o ba musicien mususu ba travailler nango eza ba sirène. Il y a na sirène à Zamba, il y a na sirène ya mai, il y a na sirène ya ba sirène ya mpepe, eza ba sirène ya désert. Sola nanga ya mabele bazali. Parce que à partir ba alliance wala nde sala ke mutu songolo abimisi album esimbi. Sola ndiko fungola makambo ba te belé ba ola nanga ba yoka somo. Pourquoi ba yoka somo?
parce que ba esprit wana ba siré tant ba travailler na ba esprit ba to ba kufa yango mona ke ndeko na kufa koto azali ayebiso abike bo vanda kimia na za place bien et loko et c'est passé kuna oyebite mo koto fungula ngo ah dadi on comprendre makambo bele zo s'est passé pourquoi ba to akis batina bonga ba boma ko boma na mbongo ba ba zwa ka wana e uta na ba esprit wana ba zo boma ba to ba salelo te avant dina yobunda pa luka pona bana obomiye au côté mabele esprit on comme ko utiliser ngo ya makambo bele photo lo bato za na sujet na te o moni bato nyonso ba oyemba ba monsieur profane mutu bango nyonso baza na banzambe na bango o basala ke ba banzembo na bango zo succès na monde même en étranger même ici à Kinshasa partout ozolanda tangu ozoyoka banzembo wana to okomi amoureux ni chanson hein amoureux nzembo wana yeba ke oza connecté esprit oye a utilisé aza na facilité à kokota na kati ya vie na yo surtout soki nzamba azate parfait monde basala on a ba crâne ya bato ba crâne ya bato bana poto so luki parfait monde na obenginga na obiso sala bisala o mona manifestation c'est passé sur place maman papa ba ndoto oyo zolota o comprendre que mari de une femme de nuit banda komizonga o comprendre que ebele ya bato oyo bazala ba ndoto ya ba mari de une femme de nuit baza ba mourir à la chanson omelaka makila na mobali moko songolo olinga mobali moko mingi mobali wana azalaki amoure ya emene ya azalaki amoure ya banzembo songolo na banzembo awera azalaki amoure makasi abongwana motema mais nini amour force amour wana ezali lakini okuta ye pasteur azoyemba banzembo atenga alinga nzembo nini associé ok alinga associé ozolanda associé nzembo fali mina obongola motema meloko moko boefanda ekozala porte oyo ba esprit moko ekota ebanda komodifie bandoto na yo ozolanda nga dadi ok mama papa olingaka bolingo makasi yebake monza butu basirene to esprit moko ya bolingo ekoki komanifeste na kati ya nzoto na yo mutu nyonso oyo ozolota bandoto ozolota ya basirene ozolota ndoto ya bamari de nuit femme de nuit na otoloba ba eza na deux sortes femme de nuit spirituelle et mari de nuit spirituelle femme de nuit spirituelle oyeba ye abima na yo bozana me omonaka elongi nete omona kaka mwasi mwa kitoko melongi mona te physique omona tata mwasi na biso mama na biso ya na biso ndeko nanga songolo obikushi na ye c'est vrai omona même na mari de nuit papa na yo mama na yo ndeko songolo obima na omona elongi na ye mais ozomona elongi na ye te yebaka cité spirituelle maintenant il y a des connexions il y a des manifestations oyo se manifestaka moto nyonso ozozwa bandoto wana soki oluki nzambe na profondeur te différence eza koluka nzambe obondelaka olukaka nzambe te ozolanda obondelaka olukaka nzambe te moïse ti aboma égyptien akima susi na ezalaki nini aluka nzambe mpo nzambe amimonisa baégyptien baza place na bango balani baza place na bango mais eloko nini oyo eza koluka kose passe makambo nini oyo eza koluka kose passe yango moni ezaka pardon baapele ezokota ebele yango moni ebele ya bato oyo baza na baforce des esprits wana baza na bamari de nuit wana babiloko wana omwa bamanifestation moko emanifestamaka na kati okomprendre yango te pardon andeko na koti place oyo parce que ocomprendre basigne na banzoto na yo bamanifestation na corps na yo omona mbuma moko ebimi yo mbuma na mokusa ememi yo na masturbation omona so oza na mobali posa ezosila te osantaka so oza na mobali posa ezosila donc egi ya posa okomprenaka te so oza na motu oza na mwasi do yo kaka na basi kaka donc posa no ezaka posa basi on dirait ndeko moko aza na nsima mekomone mpe dadi yo te ya papa donc posa basi donc omonake mutu wana azanga na posa eza ngai te non napesi nga nayebi yo ndeko na ngai yo ozala bongo te napesi eza mpe ndeko donc omonake azanga na posa wana grâce ya kinga na ye omonake asaba donc ebiloko wana eza biloko moko oyo eza na baactivation satanique
bakosa liso alliance ya makila à cause ya ndoto mama papa ya yo ozolanda ngai ebele bakota na baalliance ya makila osangisa makila na motu te mais na nzela ya ndoto directement na nzela ya ndoto directement il y a des manifestations et salami okoti na alliance ya makila mama baba obima na bato oyo oyeba bango te toyebani bilongi me toyebani mitema te bato ozala na bango soki aza na baconnexion spirituelle aza na bamakambo ebele na monde ya molili to aza ndoki to na famille na ye sorcellerie eza parce que chaque famille oki ndoki ezali esalaka alliance ya livration famille elivra libota wana obima na motu moko wana moto balivra na butu aluka nzambe te priere na eza mwa balivra ye na basacrifice mokusha na ye directement nombre ya baesprit oyo evandi na nzoto wana ekomanifeste mpe na corps na yo yango bandomona il y a des signes oyo ekobanda komanifeste bandoto na yo ekeka mabe bandoto na yo ya bitumba bandoto na yo ya mbangu surtout même na niveau bafamille famille oyo bolingo eza te famille oyo bakanaka bino banoko bayaya balingaka bino te yebake il y a des signes il y a des manifestations oyo ekobanda komanifeste soki ebandi bakomanifeste na vie na yo donc yo momi poser la question tosala nini nalotaka bandoto ya bitumba tosala nini namonaka makambo boye banda kobundisa yo komprenaka te eza basigne ya bandoto baformule familiale famille ya papa famille ya mama baboma mama na ye baboma tata na yo baza na force kindoki vous avez des signes ya bandoto oyo kobanda permettre na famille parce que ici à Kinshasa comme si Afrique toza babantu voilà zolanda koko na yo oyebi ete so batuni okomone oyeba te makambo ya sala oyebi te na yo yeba ti bakoko ya bakoko nga nayeba te nzambe ndalakisanga nzambe ndalakisa parce que naza extrêmement simple bato mi bango banga aigle aza nyama te aza nyama mais misu na ye nde so babenganga boza par rapport ya misu nzambe outiliser nga comme les yeux d'aigle zona nanga a utiliser misu nanga comme aigle c'est pour ça moni il faut to fungola mama papa eza basine oyo emanifestaka na kati ya vie ya moto oyo okocomprendre ke ndoto nazolota oyo eza na niveau tel ok première signe na otoloba osenti mwa mbuma wana eyebi mo place mosusu eyebi mo kaka na serse mbuma wana ekoki kointroduire baforce ya baesprit ya mabe ekota na kati ya nzoto na kwa mfu debardara osolanda jésus tuni kombo na bi kombo na nga légion donc kombo ne longwa kombo ne komi ebele ani ya baesprit oyo eva na nzoto na ye osolanda di maintenant ndoto ekochange identité ya motu yo lota ndoto bakabelako te so osengi bapimelako kaka oke boye osenga bapeso te oke bosenga bapeso te ebaki eza blocage mama papa bapeso te bapeso ebaki même na monde physique oyo ayo babloqué source nango ezalaka famille vérifie na kati ya famille omona moko andoki parmi bato bakufa to parmi bakoko to parmi baparent yango mona ebele bandeko mosusu baza na poto ocomprendre te mibali ozochanzaka basi ozochanzaka mais barésultat malamu ezozala te ozwa mbongo mais osala yango elo te mpo ozwa mosala pasi papa mbongo apoto eza pasi 4 heures 3 heures moto abimaki esala mosala apa zwi mbongo atindeli mosala nzambe obonde ya mpo na ye okangi telefone il faut ozala moto oza na baproblème na bino basala nzambe ya youtube oloba biso te parce que bato ebele nasali baservice na bango bazwi barésultat bauti na baka wana yango mona ndoto ekoki komodifie identité ya motu na facilité osolandanga ekoki modifie identité ya motu mama papa okomprendaka te otanga classe mais bando ozwa ndoto moko songolo okomaki zengi mayele wana eza lisusu te mayele eza te ozwi mosala mais okotravaille te ozolanda olota ndoto bato ebe neti ndoma ota okufa aloti ndoto afungola liboke ntango afungoli liboke gaz ya pilipili wana ekoti ye na zolo asutuki bango mokosola tiber eyaka te eye ebaki eza ndoto oyo eza attaque source d'attaque donc baattaque yo directement na ndoto
eza na livre moko babengaka micrologue livre wana monza butu eza na bakatela bato baekateli ya liwa na micrologue soki mutu na bino to papa to nani aza ndoki yebake famille na nyonso il faut eza na micrologue parce que na micrologue il y a des stratégies o bademo basalaka omona na bandoto baoye na baforme bandoto ebele yo lotaka banzoyi mama papa olota banzoyi ebele banzoyi yebake lisanga ya bandoki c'était réunion. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu pour la deuxième partie Vika TV Zangonga tu continues le sous Mukolo Oezoya numéro ya téléphone zanini par rapport ya OP bazui monde ba question auto poser l'homme de Dieu te yomo pe okoki ko poser l'homme de Dieu na rubenga le prophète Aigle Voya akolimbo ya bino za wana pour répondre à la question ya bino et puis za na pe pour na ba pour la bino ba prière l'homme de Dieu numéro de téléphone numéro de téléphone ils plus 243 91 845 13 plus 243 91 845 13 Dalina loba elo moko eza nécessaire na batu nyonso oyo bozolanda prophète Joël Aigle Voya moni TV Zangonga makambo bo esengaka kufungula yango vraiment tête reposée kufungula yango papa to bandi pena kufungula moko soki okolinga ko soutenir to ko la partenaire ya prophète Joël et aux malamu surtout pour la TV et vous allez vraiment malamu parce que tu as besoin de sungi la ba émission kufungula ba makambo bele surtout makambo bele zole ka mama papa yaya ozana mobali ovanda na mobali mais au santa mobali na ote au santa mwasi na ote atoza omo préféré la pongi makasi donc omo pese mu Congo ezana ba force o manifesta wana à partir de ndoto et créer introduction loko wana pour la séparation et belé ba kabwa na cause ya rapport belé ba kabwa na po yena moi c'est simbarate donc au soin na chaque jour na ndako donc ndoto ego go introduire liwa na kati sa famille maintenant il faut que kota na ba profondeur nyonso ko fungola esprit tel et ça la raboui ndoto solo ndoto bolingolo ba kize esprit tel solo ndoto bolingolo ba ke boy benga prophète jeune plus 243 91 845 13 plus 243 91 845 13 et ça numéro ya prophète Joël Aigle Voya Zambalola Apambola Bino. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadzi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à ma famille pour la confiance au pressing. Et puis je dis un grand merci à l'équipe de Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à 3 fois boss Jack Pro depuis Paris. Merci vraiment pour la soutien. Je dis un grand merci à l'équipe Impérial. Un grand merci à Bienvenue Biano à Kapinga. Est-ce que vous avez Bambo Ebele? Je dis un grand merci à Maman Christine Kessier. Est-ce que vous avez Bambo? Merci Ebele. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Abongwani pete, boa wangana, Zambia le Nazarien.